Nazira. Amen. On ça émission Second Souffle. Amen. Émission Second Souffle, et sur la chaîne à radio, et sur le canal YouTube, et sur le canal télévision. Amen. Et sa mission, on s'en va précis, mon salut est local. La première des choses, c'est les saluts des âmes. Amen. Il a connu la véritable récolte. C'est la vie éternelle. Amen, amen, amen. Il y a mon des les restes qu'on y a dans Sima. Amen. Il y a des amis, partout dans le monde, va vivre une vie paisible et heureuse. Amen. Projet ensemble pour les capacités. Amen. Les projets de Dieu pour toi, c'est des bonnes choses, c'est des bonheurs. Amen. M'alerter. Il y a des émissions Second Souffle. Et ça dit mission, on a encore le papier émission, c'est parce qu'elle est dans la chaîne de la radio. Oui, maman, tout ça là, n'est que moi aussi. Et les moi aussi. Nous avons un salut dans ça. À sa servante du Seigneur. Au dit wapi, comment on a peut la communauté. Merci pour la globale prophétie. La commission Zambé Ming. Comme on a maman Béatrice Guilla. Naza mariée, mère de 4 enfants. Boti, bana mibali. Maman Béatrice, Naza mariée, mère de 4 enfants. Chabanda Bera za capitaine. Amen. Nzamba sali nini? Na tato ni monena nzambe oyo vraiment so na yeba ki nzambo bandaka. Mina lesa ba na ngapamba te. Aïe. Vraiment. Na kota kaka mbala moko dimanche oeleki. Yes. Mobali na ngandi ayoka ki na radio. Aisinga dimanche ka tozokende na. Amen. Amen. Nga na isete zela na ya dimanche wana kuna yo kende na bite. Tozokende nga bya fusol. Amen. Okay. To ye pasteur abonde pour la biso, abiko ça la gêne 3 jours. To ça di gêne 3 jours. Va boso mais 12 heures na meliji. Deuxième jour na boyi na komela na matika bongo. Troisième jour na boyi komela na matika bongo. Tofungula tozofungula. Pasteur a été dit avant 3e jour comme on appelle bakobenga biso. Amen. Tofungula tozofungula papa capitaine auti musala ye toyoka kaka père. Allo batinde biso mbongo. Amen. Amen, amen, amen. Sili wana te. Aye kobakisa lisusu mbongo mususu mbongo bapaya apesi biso. Amen. Bien aimé bakabela biso kala. Aïe. Soki ba 2003 aussi bakala biso bambongo kasi. Amen, amen, amen. Amen. Tant na bonde na bapona batu na lobaka ete faut ozwa faveur na batu na faveur ensemble. Amen. Amen. Dans le bitan na bonde na bapona batu na lobaka faut ozwa faveur ya batu na faveur ensemble. Amen. C'est parce que ensemble asalaka na nzela ya batu. Amen, amen, amen. Mbongo ekouta likolo te directement eye epesa melio. Amen. À moins que nzamba sala ngolu moko makasi. Amen, amen, amen. Mais pour être opam manambongo esengeli moninga loba mutapambola. Amen. Basimba mbongo kala, bakabela bango kala. Amen, amen, amen. Mais tango basali et loko mosana nzambe ayebisa ki bango. Bon gêné pendant 3 jours. Amen. Et na 3e jour, bokoyoka appel et salami. Amen. Et si oui, on va continuer. Qui appelle, bapesi biso mbongo, bazukaka même mbongo euti musika na Goma. Atindi biso mbongo mususu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Yako bien aimé en tout cas na yekumisa nzambe. Amen. Nzambe soki na yeba kitango na yambaka Yesu, na yeba bino. Le voiture na ngeza wana. Amen. Mais naza kondima ke na kosomba voiture. Mpango ke. Amen. Contact na kopesa pe église oyo. Ya bino frère na bino. Amen. Pamboli munena nzambe. Siko na batu nyonso. Oyo baumela o bakabela bango te bazana ba connaissance batu na poto mais eloko te batinda ko webisa bango ni. Pona batu wana na wesa bino boya. L'église ya pasteur Josué Lukamba. Amen. Asalaka. Nzamba sa. Tia kondima bien aimé o ebe bande. Boko mona mituka ngala kosomba. Amen. Pona sotoli deja na kosomba lupango. Amen. Pona sotoli deja.
luka bonne semence banda kopesa nzambe. Amen. Sekele ezali kotosa kopesa nzambe tambola na kobanga nzambe. Bien aimé, bomoni ngabo na kochange. Amen. Na kombo ya nzambe pasteur Josué Luka. Amen. Ndenge ka otémoigner bolamu nzambe na lobaki ete ba porte efungami. Lokola ebandi boye. Eke pona libela. Muta okanga susu azali te. Au nom de Jésus-Christ na bondeli. Amen. Tozana mama mususu. Tobeteli Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia.